Bana poto bana partout bino bebolela kilongo TV balobi makamunde awa ba faire ndeza kotoyo. FB International, agence assure, agence à solo, toza awa na maringa 72, wapisika toyeto fungola, conteneur weza na simananga, lelo nga moko na okitsa biloko, na kubuka kadena, na kiti biloko, nenge to sala na FB International, vraiment sur les cas, Fiston Basende, batika yo FB International, vraiment sérieux, on a monaka awa, côté msusu ezate, agence mon côté zan sérieux boué, koleka FB International, conteneur bomona simananga awa esalika ka 20 jours ekomi oh miracle était yango bato bazotunanga FB International asalaka ndenge nini po ba conteneur ne ekoma na kimia biloko nyonso ekita calmement pe kitoko ba client bazala servi bana ya ba membre nyonso ya association de la foi en Christ biloko na bango yaka kaka awa na FB International balandi nyonso ya Kilongo TV ya France biloko na bango awa na FB International Fils Kinkela agence Kinkela Angel Kinkela, Junior Boyika, Levi Cyril Arsène Modabina, Pasteur Kosi, Bilo na bango ezaka awa na conteneur oyo ya FB International. Merci mingi. Père pasteur de la foi, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme des chiffres. Po yepe biloko na ye ezaka awa na conteneur oyo na FB International agence à solo. Merci association de la foi en Christ ba tout nyonso ba pesa confiance na FB International bo salama bete bo salama lamu pour moi Mbalo Fiston Basende à servir Congo à travers agence OFB International. Les loto kozala bo mona batu ndenge tozalaka na ba mama Nicoleta ndenge tozalaka na mama Ngebi ndenge ba papa Blaise bandeko ba kozablo na FB International awa lelo bo mona ndenge nini tokofongola conteneur o tito ko bimisa biloko nyonso eza na kati ekosala bien boende ezalaka. Merci na tanki futa toza wapi Maringa 72 na Kasavubu. Ceux qui olingo tinda bakoli na FB International benga kaka numéro eza affiché wana ozoye moko Fiston Basende mutu moko gentil asola kitoko na batu nyonso. Ceux qui olingo mona gentillesse na yebise kaka kakolela na bo sente FB International toza na fret maritime, fret aérienne na transfert d'argent. Donc ce qu'on a en France, au Pessimbo on a FB International en France. Ndengo zo pesa yango soki mutu azade à l'agence na kin azimba la mombo on est yaka lobby le kalobi na FB International les akati. Bazo pesa mbongo na Paris yo ana kini pe okozwa na mbongo sans problème. Fret aérienne wanandeza au pesi lelo lobby ekomi na Kinshasa na pourquoi c'est-à-dire mutazo bala awa to fete za ana Kinshasa okochele bilamba okochela epe mbongo okochela epe ba chaussures alacha on peut na fete sans problème yaka lobby zela lobby yango likambo Fiston Basenda boya lango nini yaka lobby zela lobby awa na FB International les akati tozabona na tanki futa toko ba reportage na biso FB International agence assure Tanazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu anga wa mikolo nyonso Atanazali na yaya nanga Atanazali na leki nanga bakolinganga te lokola Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso ye bibo moinanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu azaboli moya solo Ngonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai nesika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo zembo ya motema na ngai kolokuma manayo
Yesu wanga wa mikolo nyonso bibo moinanga atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso ay ay Yesu wanga wa mikolo nyonso bibo moinanga mwane atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai yo bakolinganga te lokola Jésus na ngai yaya Yesu wa mikolo nyonso ay 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 Yesu yonde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga lusolo atana butu atana moi ayebi bomoi nanga yende asondaka le cœur et le rein bolingwa motema nanga ya 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 yende molongoli ya masumu ya mokili emoniseli ememinga lelo na bomoi basuwaki ye mwana na bate elili na Yesu asalaki ndembeka ya lisakolio ya Biblia banda kokela mapesa maki na babomi nyama afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe likolo pe na setowelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakomikitisama na ye ya mwana na pate nagete semanya longwe te na mokano na papa yango tozwi lobiko biso toweli bomoi nani akondima singa oyo akufa na kingo na ye soki mwana na pate na Nzambe te Jésus-Christ de Nazareth bikela moya likolo pe na se towelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakete
semanya longwete na mokano na papa na ye na komikiti sama na ye ya mwana na pate na gete semanya longwete na mokano na papa yango ngana yo to swilo biko Yoka Mongongo na masia
azali kobeta kokokoko fungolela ye ya kota e na motema na yo. C'est le temps pour toi mon bien-aimé. Yo aussi occasion qu'on a mis. Yeba été eux aussi vivre les losa pour la yo, l'obieza yote. C'est pour toi le temps et les moments et qu'on profiter quoi ma Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ezala nzela mon côté, ezala kombo mon côté. Et koko pesa bomoi. Libanda na kombo na Yesu. Ezangolo pona yo, oyamba ye lokola kolo. Pe mo bikisi na ye. Na ekulusu akufa maboko ya kofungwama. Na tina yete yako yamba nyonso akoya epai na ye. Wakoya na mikumba na ye. Atiki yango na siya makolo na Yesu. Akoza bomoi. Alléluia. Yoka mongongo na masia yoka kolela na Yesu atelemi na ekokeya motema na yo azali kobeta kokoko fungolela ye akota na bandeko nanga alisanga ya basante nakosa jola kombola yo. Voilà, je pense que ozomona ndenge nini biloko eko kitaka kaka eko kitaka sérieux oyo pardon FB International vraiment sur les cas wana biloko nyonso ezokita peut-être banini eza en kati kuna to découvrir ngo elongo tozana papa mso mbandi. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Moi, je peux vous appeler na FB International. Nous sommes camions. Hein? Camion, véhicule. Confiance sur le PSA camion, PSA na FB International. Bah. Bon, en tout cas, biso ezali première fois. Na otala rendement na on est retiré biloko ndé na rubenga kuna ndé ba pesa nga compte là. Mais ndé on monel déjà ndé. Bon na monel en tout cas bon na miss bo ponctualité na ko tsango peut-être na ba 95%. 5% rubenga na réserve. OK. 5% pour na réserve. 95. Ah 95. Merci papa. Camion on est bango papa yako zango abi 95% FB International. Camion biloko eza na kati. Na kati biloko eza susu. Biloko. Donc 5% nos ozela OK. Web ça bandeko poto nini par rapport à agence. Vraiment les agences en tout cas avec assurance. Au moment na moni assurance pour bon éviter banana na moni mutu na a déclarer na babiloko na ye oh peut-être bon monité. Yango to za résultat so na misi ngamona ko témoigner que OK. Bandeko ba poto ba komona bango. Bon, en tout cas, on a pas un conseil, bah ça. Malheureusement, la bombe 5%, on a suka.
Merci beaucoup Nasuka Toluka et toi basoki OK ton nini. Mais je vous dis FB International très sérieux agence à Kitoko. Bisika otinda blo na Kishasa ya ngoyo. Frère Ignace Basende makamba ngone ya ngoyo nebike uzawana Ignace Basende pa Cristiano Solamo Dimiti. Et ça, moi bien, Ignace Bassende, Défoité, Julien Bassende, l'homme de Dieu, pasteur Eric Bassende, qui est au Mingi. Toi, papa Chris, bonjour papa. Bonjour. Yo za moko ya FB International. Et exceptionnel nous. Conteneur option zozi la route ya na août. Pour la biso FB International, tout ça rapide. Nous sommes au Tinda, tout yambango, pe umela te. Nde ozomona mituka ezawa tozaka toyamba pena biloko ebele yo mo ozomona bilili tosepelaka mpo biloko na biso etambolaka pena bien toza na logique nyonso etambola na logique so oza na mposo otinda eloko FB International eza wana nyonso eleka kitoko asepeli kitoko nayebi ke toza nayo tomoni pepe kote oyo tokeka mbala mososo. Bonjour papa. Bonjour. Et ça l'a bien tant tout le monde a vu notre envoyé la ça va makambo ça là qui toko mingi. Nga kuna situ ki leona monio qui tient terrain. Non, ça va. Tout qui tient terrain ga poto tout soutenir moi la maille blo on est comme il est là. Il y a biso comme déjà il y a 2 semaines passées et puis voilà, on est là. Ba pe biso ka confiance ba chacha bilo ko yo mo na réalité ndeni blo ko comme bien. En tant que moko ya bandeko yo bazo diminuer chômage na mboka à travers ba agence aboye ba difficulté ni beaucoup tana na. La difficulté belé premièrement là nous avons difficulté à douane est très cher et puis tant bleu comment sur place aux gens va tracasser belé mais bon. Tous la ndenge mon konzambo ko bagi que douane est quitta pour l'instant tout cas tous vraiment impatient et puis voilà on attend. Il faut faire le conteneur pour contrôler la lisusu bandeko belé ba réclamer pe. Bandeko ba réclamer pour ça vraiment ba retard na biloko zobunga mais bon espérons que ba ordre pour moi bango il est vraiment bien pour là on souffre vraiment. On souffre on a toi on a masse de belé ba komotika vraiment bango parce que perte est trop quoi. Ouais, mais c'est ce qu'on fait, mais bon, tout c'est la caca. Mambo vraiment est bien. Pour mambo peut fondre, pour sinon vraiment on souffre. Qu'est-ce que vous voulez dire à Fiston Bassende, votre collègue, par rapport à son agence? Non, par rapport à son agence, je suis là, on l'encourage parce que c'est un type qui est sérieux. Il fait très bien son travail, il est sérieux. Et puis voilà, le client va continuer toujours à couper ses confiances. Va continuer à payer ses confiances. Moussala en tout cas, c'est quelqu'un à féliciter quoi. Merci beaucoup. Merci. Quelques salutations. Les salutations à Tati Koba, et on a vendu à mon pote Serge Kadilou, à Junior Ewika, Interpol, à Alain Mabia la Saint-Dessin et puis à ma femme Christiane Kachamaye, à mes 3 filles. Bridget, Crispy et Joyce Zek. Alain Mabia la Saint-Dessin. Alain Mabia la Saint-Dessin, grand garçon. Merci beaucoup. On est donc là, FB International. Tokeno Tati Koba, bango Défoité, Neso Likita, Oso Koutea Bango, Kalatozo Bengango, Lisanga Banganga. Je m'asseoir là. Voilà, merci. Patati, bonjour. Ouais, bonjour. Mikolo na kino, trop bio. Bio na bio. Suka, bio na bio. Mbokeleng. Mbokeleng. Tomonyo awa na FB International et l'autre, tous font la conteneur, ou est soutenir des conayo. D'abord, au monde on déni. Ouais, na moni vraiment tout ça les gars bien. Nous boye bi FB Service International. Et mon fiston Bassende. Nous ça les deux les gars très bien. Ponctualité toujours. Surtout PC date comment. Ne bossa la boino surtout na pe papa na biso. Il y a une difficulté ni beaucoup tana. Bon, net micro l'équipe vraiment tout qui n'a problème sérieux au niveau à Pointe-Noire. Ba conteneur sur le longway les Havre bateau direct si matadi dans la raté et transit à Pointe-Noire. Na Pointe-Noire ndé moi problème est là qui est y a ba engin
moi ralentissement avec ma casse conteneur bandé ko ça na Pointe-Noire ba 1 mois mais là maintenant et Pointe-Noire est comme 4 jours 5 jours conteneur est long donc dans mikolo yo ba client tout oyo ba les là qui teno biloko umeli comme une quitté makambo se bongi soko che biloko na poto maximum 1 mois na kin ba retirer sans problème yango ndependa mutu banda ko déranger biso mais là maintenant ça va. On a mis ce bon le gouvernement qui va faciliter non makambo. Il paraît qu'il y a beaucoup de taxes aussi. Bon, des péto qui est Fachi Béton déjà si asombi appareil yango oyo ekobongisa oyo ekobongisa nzela pour na bateau et longaka direct na poto timatadi pour do mabele mtemataki yango mtu do bateau minene banda tout ko komate so esuki na Pointe-Noire bachena bapakebo et yango tina nini là maintenant et donc mabele nde mataki mabele tondi donc fleuve na entretien te yango do esala ke no kaleza la ka soko chelo ko na poto 3 semaines ezana matadi mais là maintenant mabele biso do ezalaki na entretien te mais sikoyo avec Fachi Béton asombi déjà do bazobanda donc mikolezoya et bozalama ke soko chelo ko na yo ma et 3 semaines au jour en côté 21 jours nezaka la 21 jours et commis yango nde vraiment et le retour mon que non Fachi Béton vous savez les autres qui ndeki toko vous sala malem ndeki toko. Et voilà, qu'est-ce que vous allez ajouter dans vos clients à FB International et puis mon fiston Bassende par rapport bon, na client ya FB Service International ou fiston Bassende do ba continuer toujours pour faire sa confiance dans l'agence na bango. Donc ndeka ba mesana ko pesa et en plus nous avons encouragé sur fiston Bassende donc à continuer toujours au service de la nation quoi. Pour yangonde salake potonakin to sangana. Quelques dédicaces. Bon, dédicace toujours donc on salue Kayemo fiston Bassende na Papizeka donc na Andi Konga la femme selon le cœur de Tatikoba na Panam quoi. Donc merci beaucoup maman Nathalie Zekopé topesi opé yango wana tout ça je pense que vous avez des détails nyonso FB International ne makambo ali solo yaka lobi kuna awa to boyango pam bala moko merci. Le temps des miracles ne sont pas encore passés. Zambako Sakate. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils de l'homme pour se repentir. Oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Gongangoya. Gongangoya ngoyo Gongangoya ngoyo Gongangoya ngoyo Yaya sala quelque chose Jésus sala quelque chose Yaya sala quelque chose Alléluia. Et le koe le lisayo, et le koze tu lisayo. Lobana yeso sala quelque chose. Ngongango yangoyo. Ngonga intimité dans Jésus-Christ de Nazareth yangoyo. Kota na kati ya profondeur. Yakoluka elongi ya nzamboyo. Ngongango yangoyo. Oluka kilibala ozu libala ma sœur. Capable alors le temps de Dieu. Alléluia. Lobayago, confessez la mort. Yaya, sala quelque chose. Jésus, sala quelque chose. Le Dieu de ma foi, sala quelque chose. Zambenangaye, sala quelque chose. Osala kabika mwa Sabalole
osalaka bikamwa na ntango na yo osalaka bikamwa Yesu Kristo osalaka bikamwa na ntango na yo Jésus oyokaka losambo le Dieu de ma foi oyokaka losambo akonima la prière de la foi sauve losambo akondima ebikisaka tia elikia losambo ozosala Jésus-Christ ne ment jamais aza mwana moto te mpo bosana bilaka walaka yo kobumiseli kia te Yesu akosaka te Jésus, Jésus Alléluia Zamba kosaka te Yahweh Zamba kosaka te Yahweh Zamba kosaka te Yahweh Zamba kosaka te Yahweh Mwana na moto te Yahweh Zamba kosaka te Yahweh Asali moto te Yahweh Zamba kosaka te Yahweh Yonde motombole ya mabota Yahweh Zamba na Zamba kosaka te Yahweh Zamba na Elikia ya basantwe Yahweh Zamba na Zamba kosaka te Sambo Yahweh Samena Amekosaka te Yahweh Samena Celui qui a fait la promesse fidèle reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon Jésus-Christ, reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon roi, reste à ton poste comme Habakkuk. Tambola na kobanga nzambe ndeko debilaka nzambe kolata nzoto na vina yo okosopa masanjoli obolamu elekebele mwana na moto te yawe zamba kosaka te yawe azali moto te yawe zamba kosaka te yawe soki akosaka Abraham ete mobange boni akosanga elenge soki akosaka Sara te na double ménopause ebanda boni akosanga elenge mwasi soki akosaka Abraham ete mobange banda boni akosanga elenge devant les prophètes bala kosaka elite ayanola ye na moto ebanda boni akosanga oyo nandimela Yesu mwana na moto te yawe zamba kosaka te yawe yonde moyanoli alozamo Yesu nangaye 21 na makolo dokuta Miguel Yesu kokisi bilaka apesayo le Dieu de ma foi, Zamba kondima nangae.
inoxydable nzulukaka te bebaka te Yesu. Yebango samba kosaka te akosaka te cervelle na yeza mobange te babosana bilaka apesa yo yebango longo na biso Jésus yemelika ya basantu sabenanga samba kondima nanga Yesu anya yepana yo atikana na lenge ya yaki saboyo samba basantu Yesu nalesi yo kondima na ngai nandimisa yo kokosanga te yawe na ngai Yesu etienne ma foi sala quelque chose sala quelque Maintenant, lentement, sûrement vers la fin de ce reportage. On était donc ici à Maringa pour ce reportage sur des choses qui sont conteneurs, des vidéos. Je pense que au moins tableau nous sommes dans tant que foot à la qui déjà FB international qui toko FB international des fois tableau qui ti awa et belé FB international Moussa les omonana awa kana Maringa 70 donc sogoye awa okozwa bilo nyonso. Tout le monde ba maman association de la foi en Christ. Je pense que dans l'observation on peut moins d'ambou. Maman d'être mpandi, maman d'être bonjour. Bonjour parade. Qui lobby les lots na tongo to no awa oyo zo biloko. SB international agence à Makasi, agence à bien biloko to tchaki le 30 juin et ça les 3 semaines et commis. 3 semaines. Il fallait comme les 30 donc un mois il faut les 30 juillet. Mais et commis avant biso ngana yaki lobby bilo déjà zaka lelo to fongoli. OK. Ozu biloko est-ce que ebungi to nyonso comme te bilo nyonso to comme parce que ça ba carton ya association to na compte ya association action to za na on ba carton nyonso to en tout cas combien. Association activité bozana wezaka. To ebinante. Ba maman veuve orphelin. Ah veuve orphelin donc voilà. Je vais aux alana na compte ya Kilongo TV na de la foi TV to couvrir yango to panza sang biso ba to bomba te to panza sang si bana poto nini yo biloko euta mingi Orléans na ebisika bana poto nyonso na pesi ba ombote oyo aza na biloko aye opesa papa fiston en tout cas les agences abi aza sérieux eza te ke na okotela ye me na yebi nga naloba na sentiment te papa fiston aza leki moko aza bien agence eza ya sûr po totinda na biloko ya bakolia maboko eumela pete opesi lelo lobi na kini bazwi na mbongo yo yebi transfert aérien transfert d'argent très kitoko nyonso to en tout cas eza bien nzambe azwa lokumu parce que azosala mosala na ye ayebi nzambe po azotama na obanga nzambe bana notre père nyonso tout bana de la foi TV na pesi bino nyonso mbote mwana tanga bakombo ya batu nyonso na okoka te association de la foi en Christ bambote na bino musala bosala ki kitoko yango oyo merci. Jacques chapitre 27. Et la religion pure s'entache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Il y a un moni makambo oyo et zokenda boye donc kitoko très kitoko. Maman Michel, voilà maman Michel azakoto. Maman Michel Epolo, oh ba maman Michel bonjour. Bonjour papa Rabi. Bon voyage les bien. La kimia na ngolo nzambe. To moni biloko ya association kiti awa. Kalata activité à orphelin à Baveve. Ndeka ezalaka. Comment ni FB international ndé? En tout cas, likambo lobezate, ba résultat ngo. En moins d'un mois. 3 semaines kaka. Nasuka sanzo ndeto ngato kokisa 1 mois.
Ndeo moni boye biloko nyonso ekomi to mususu ezali. Te to compter nyonso ekoki. Na mususu ko to bosa na ki kotaki. To yeko mona kaka ebimi. Bofuta mbongo nango wana mbongo nango ekoleka pa na ngai. To futa kiko. To futa kiko to bosa ki yango bezalaki. Ne to mona. Websina nous fiston basende nini na musala ese. En tout cas na nyonso eloko olobeza kaka akanga nzambe akanga na nzambe en tout cas nzambe apambola e musala kitoko. Bandeko nyonso ba pe na posa ya kotinda biloko nde baza na mikili ya libanda en tout cas et papa fiston basende international en tout cas bala baola la pongi otiki no parce que en plus c'est loko ezana ye à se déplacer na ye sans hésitation. Orobenge lelo papa na biloko siko ndenge ni tamso akoyebi soza na après midi tamso lobby tamso ata yo pesi disponibilité ya kosala tout à s'arranger. Et puis maloba na ndenge alobaka il tient sa parole en tout cas. Ezate ka lobby bo après bengi ana moni neti mobulu jamais nan tozu kamwana te. Eza maza vraiment eza agence de ya sa confiance. Na moi. Bien non. Juste pour saluer papa. Aline ya linga pe makambo ba ofele mingi ba makambo je pense que vous allez couvrir l'activité de ça association de la foi en Christ. Vous allez mona eza bien mingi. Tu ba notre père mbote te. Ba rose ko zanga te mbote na bana nyonso notre père. Bana nyonso penza ko ba ebike na za mona notre père penza. Mbote na bino nyonso ba mama association de la foi en Christ ba papa association de la foi en Christ yango. Nzambe pambola bino musala ngoyo. Bozo ba suite après les tokende nyonso bozo bo raté te po toza ka esika moko nde bozo tala nde biso tozo nyata na place na bino do biso nyonso ka toza la wana. Merci beaucoup. Voilà, ndenge maman baonyeta pona bino mais ça frande o bazolia pona bino te. FB International agence assure makambo kitoko fiston basende wana attends je ne sais pas on peut aller à côté de fiston c'est possible papa Ignace basende ya Fortina yegu tumtayaka chaque jour ngazo na moi ba koli na zuka oya komema mususu kape biloko eza kuna veut venir Fortina Kiaku na bien que le capitaine de l'équipe boni papa. Ouais bien papa Rabi. Lelo na ba maman date yo awo yaga toujours pour na musala bana on peut ça biso. Bien. Chaque jour awa pour na ozobiloko ba orphelin mais lelo na cadre ya association de la foi en Christ accompagné ba maman. Donc bon moi bino mobile on est 30 cartes ça do yo sanati. Ils sont passés FP international atiki bisoté biloko nyonso o ba maman ataki yango et au salam musaba orphelin ba veuve et sunga donc c'est un peu ça. Aussi bana poto nini pour na série au monde pas fils. Ouais, et là on a aussi ngana bande ko na biso bana poto base la vraiment na confiance Fiston Basende. Fiston Basende donc asunga vraiment. Tala patron mais akena osaba ko lié moko. So bengi na téléphone na yembangu so minute 30 minutes au 30 minutes 25 minutes atana. Donc zuba ko li yemoko atena conteneur. Donc vous avez confiance na ye boti na bilo pa Fiston Basende et sunga makasi. Et puis transfert après azoka kolela pe. Oh, yemo qui t'a pris. Donc yemo pena nga bodo so ki ndeza la ba 50 ba akita osusu. Donc FB international aye ko to mola bilo asika otono ye bate. Toto mole ake liboso. Tous ensemble. Toko, merci. Bambote ezati. Na so na pesa mbote baleki telme belé. Ndoi nanga bébé. Na pesi bambote na bana notre père nyonso. Bébé ndoi nanga yi. Barabi. Bana notre père nyonso bambote belé. Merci beaucoup. Ta conteneur ya mwana ezokende. Atiki biloko nyonso akenda yi. Aduzo mati. Kaifeto ke no pa yandi mosi. To sande. Yona ba kolibu. FB International Business, c'est Fiston Basende, nulle part ailleurs, quand tu le baka, pour nous, matanga buka lelo lamba lelo, nulle part ailleurs, rotation et salamaka chaque semaine de Paris à Kinshasa, Kinshasa vers Paris, et chaque fin du mois, dépôt topé frais maritime et salamaka. En tout cas, nous avons surpris dans un tournage, nous avons Bakata, Gabriel, presque Batebele. Dans mon cas, numéro, il y a Frissé le Benga. Allô, tu es où? Le cas de Maringa. Je me suis étonné. Vous êtes étonné. FB International à Segisara, pas Segisara. On a fait mon samedi. Au bout, on a su coller dans le matin pour na matanga kadi ombo au pesi mwambo boyi. Yo on a déjà dit.
na candidat ipo et comme biso na bata politique artiste comme bata politique Christian Lukula Simote Manolo badama depuis na Paris 3 fois père habilleur international merci na bakole komi pourquoi pas na rasi bambongo donc FB international nzamba pambola yo aucun toujours likolo mais la ligne boyé FB international nzamba pambola bino boko ma presque dans toutes les communes dans toutes les provinces et vous allez toujours bien passer dans les sungi boti la biso na primo ko abordable donc bino bato monde entier bozana na kola la bon mon FB international vous allez toujours bien merci. Merci beaucoup à 12 meilleurs bah toi qui pas Yann Dimosi. Ce qu'on a pas collé boy. Yann Dimosi quand on met lié. Ah ya wana te. Donc son même lié boy. Là tu on a parlé pour to ketala mutana maladie. Mutu azobela so mo de jelo ko bokolo bateke na kana tala yo na ketika na police la bien te. Mais to yebi kene to mona ye moi eloko ezanga kotikala te. O bande ko libanda lokolo ba pesi so ba moni pe na nzoto nanga et ça toujours bien. Donc kino na tika oui, nazana batu. Donc on a comme ça ensemble parce que nazana 5 personnes à pas à Paris, mais 5 personnes wana babo sanangate. Nana bande ko to bota mina bango tata moko mama moko ba raisonner ngata msuna sans frontière. Mais na musala to sala kana sérieuxité na kuyeba nde koma ke famille munene fongama na poto parce que nanzela ka ndenza mapesa biso mayela loba allez faire toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a un moment un peu famille mounene se commis donc parce qu'on a démarré naïe il pas démarré toujours non voilà un peu surtout si tu le bas le bas on a monté le bas non le ngete mais tout le bas pas que nous salons mais ça na koloba mais il y a une différence entre bato basa et la ranzambe na bato basa et la ranzambe donc tout ça prenez dans ranzambe donc pour ça été on a nombre 24 il n'est pas un fils de l'homme. Oui, c'est repenti. Oui, oui. Donc il y a le bagage vérité, bah oui, okay. Merci mon cher. Merci. Bon, on a la bino comme ça matin na bino hein. Toi aussi ça bonne salle aussi. OK, merci tata, non, c'est la sino. Merci. Voilà, Nathan il faut à Tokoba, fiston basenda na ngamba sur la to meko sur la naie et puis to chité Gauthier Kele. Moi na bata maman Mami, Lévi Cyril Arsène Modabu le garçon capable. Na bosanioté l'homme de Dieu pasteur Kosi, Nzamba zo sala. Nzamba osala. Pasteur Kosi. Merci à vous. Toujours fiston bassin. FB international, Wabisuka Makamouye yo Mutamakambu. Boni papa. Kimia tata Nzamba so batela. Voyage légui bien. Ça va, na komaki hier soir et to fond du conteneur lelo, ça va. Nous avons l'alité alors. Chouchou. Moussalati. Les conteneurs babi maman de la fois maman Michel Besnier sali 3 semaines. Tant Nzamba za pembe na biso makambo kenda ka bongo. À la base c'était prévu et ça la 4 semaines. Mais ça les 3 semaines, voilà, résultat en to kabolian. Et puis voilà. Kini oui ça ba client na oyo so nini na ba oyo baza dana biloko ba ozi la ba na mopana. Tout ça un deuxième conteneur avant le 10 août toujours Kaboula. Car le même le mois d'août toujours chargé conteneur le 13 août. Ba on a bazu ba carton té. Ba benga biso to une équipe escale na Paris. Ba o ba na ba carton. Ba benga Toroya Rosoa toujours quand un conteneur le 13 août pour comme en mois de septembre. Voilà. Toroya ça va rendre voilà. Biso toza pour en servir ban. Transfert d'argent, transfert aérien. Mbongo kutu ya sambate bo bengi biso sikoyo. Non rubiso ozute ban bazuna kin. Ba colis bo pesi biso chaque 2 semaines to na tourner. Bleu uta à Paris qui ça, bleu uta qui ça et Paris. Donc toza na les deux sens. Et puis voilà. Maman Nathalie azota là. Mbote naie parce que quand on voit un grand homme, c'est que Nassima Azali donc mbote naie. Maman Nathalie mbote naie, merci tozota mingi te. Ozongi susu. Vraiment na sepeli makasi, na sepeli makasi. Ozongi susu. Bon na tibe, na baki na pesa de 95%, mais na tibe lo na nisu na moli yango très bien en tout cas na sepeli makasi. Karwana mutu ya kiti. Ekiti na biloko na nisu en tout cas. OK, vraiment. Baki FB international 95% déjà. En tout cas, service qui côté, les assos 95 te et Baksami et comme 98 na Baksami comme moi. En tout cas, c'est bien makasi. Vraiment, très kitoko na c'est bien makasi. Donc bana simana royal ici. OK. Nazoya. Ouais les oya kaka. Merci. Merci. Sauf que monument mbala sepeli boye. Bakabeli mbongo te seke makambo bien izawa. Mabukana adaya. Esika be bakunda ngana yo toyebite. Merci Nathan Kifuta. Merci Ignace Bassende, Julien Bassende, maman Nathalie Zeko, pasteur Eric Basende Bombo Nankolo,
ma Blandine vraiment famille Basende merci pa na bino merci na balandi nyonso ya Kilongo TV ya de la foi TV bino be soutenir biso merci na bino nyonso merci na maman Odette de la foi maman Michel maman Mireille merci na association de la foi en Christ Mubimba merci pa na bino yoka na rappeler lisusu équipe technique Nathan Kifuta Gauthier Kele trésor ntingi merci pa na bino na FC bino mabuka na daya bisika pe bakundai ngana bino toyebite tokutani mbala sima.